Bandeko babolingo bino moko bouti komona ndenge nini moto oyo azali koloba makambo pe tozali kokamwa ete ba opposant congolais oyo ya Chanana oyo bazali awa na poto pe bazali koloba ete yende azali molobeli ya ba peuple oyo bazali na kote ya opposition kokamwa. Ngai etanke peuple congolais même soki nazali sima ya opposition jamais nakoki kondima ete moto ya boyende azala molobeleli na ngai liboso ya bato po ete azali lokola tchaku azali koresite kaka bamakambo oyo azali koyoka epai ya bato yango nde azali koloba. Azali kofinga ba Rwandais mais azali kobosa na ete ye moko azali na accent ya ba Rwandais. Kokamwa bandeko. Yo zomona moto mobimba zoloba président Laurent Désiré Kabila. Soko olobi déjà Laurent. Azali kobosa na ke wana ezali déjà accent ya ba Rwandais. Donc il fallait nano raisonner mitala tango mosusu ba descendance na ye bazalaka ba Rwandais mais azali koyeba te. Patrice Emery Lumumba yazaloba Patrice Emery Lumumba. Est-ce que on a zaraki Rwandais ba descendance na ye bazalaki ba Rwandais te? Tango mosusu koko na ye bien koko ya ba koko loko na ye moko azalaka Rwanda kendaka kote Equateur abandi kobotama babandi kobotama ye pa ye kobima na kati na libota wana. Nde azali koyeba te ke ye nde azali na descendance ya ba Rwandais. Et lelo azali pe koloba ete azali combattre pona ba Rwandais mais azali kobosa na ete azali komiti ya malédiction na kati na vie na ye. Ndeko avaya koganga liboso ya kamera kende nanu tuna na ba famille na yo tuna na ba koko ya ba koko loko na yo tango mosusu Rwandais moko azalaka na kati ozali koboma bandeko na yo sanke omiyeba. Kozanga koyeba liwa ya ndambo. Moto mobimba azali koloba ete Laurent Désiré Kabila. Tango zali koloba déjà Laurent. Ozali na ntia ba Rwandais ndeko. Bozoba sanke amiyeba. Bandeko tokolakisa bino lisusu kivuayu oyo ban Congolais bazali na yango na kati na Belgique. Mingi bazali kokanisa ete kokoma potonde komi finalité ya makambo. Mais soko landeli bato wana ovandi na bango pe bobandi kosolola okomona ete bozoba pe bonyama na bonyama pe bato moko bazali kolakisa ete batanga te niveau ezali te makambo bazali kosala ezali pasi bandeko. Lelo bazali kotalisa bato ba makambo ya ba Armand Tungulu bandeko. Likambo ya Armand Tungulu soki moto nyonso to atali ndenge likambo yango elekaki bazali komona kaka bozoba na bozoba. Jamais opposant moko congolais awa na kati na poto aye kotalisa biso ke ano azali kobunda na Kabila a partir ya mikanda na partir ya papier na ndenge ya intelligence o ndenge balobaka te bato ya ba intellectuel. Jamais bazali kaka wana kaka na programme ya kivoyu banini na ba mama landu oto yebaki ete bato baza kobenga bango ba maître landu batu ya mayele. Lelo ba maître landu bazali kolakisa lisusu mayele na bango te. Tala maître landu na kuna na Londres akomi kosimbaka meme pano liboso ya bana oya bakulu na bazali koyemba ba bêtise banzembo ba bêtise yena liboso azali kotambola azali kokende wapi Valérie ya ki avocat. Bandeko boko yemba bakazaka na bango oyo balati. Sikoyo boko mona bolumbu na bango libanda oyo bozali kolobo bato ya mayele oboy boko mona sikoyo ite bazali bato ya mayele te. Bazali bato oyo bakomi na poto baende moluka. Bae moluka no ndenge bato nyonso tu bae na poto koluka ndeko. Komikosa te ndeko. Pona kotalisa bino ete na poto awa moto ya mayele azali te. Tala mwana mwasi moko azali mwana mwasi wana asalaka ba affaire na ye azali na ba moyen. Asombaki motuka na ye BMW wana ezalaki na Kinshasa tango ezwi mwa ba problème il fallait azongisa yango na usine awa po ete usine ekoka kotala ba pan nini oyo voiture na ye ezali na yango lokola azalaki na mbongo na ye afuti bato na plaque ya Congo eyeti awa mokolo ya marche wana tango ba voyou ba délinquant oyo ya ba Congolais ba monaki makambo wana
bango balobi ete ah oyo ifo azala ministre babandi komenace batutututi bamiotuka na ye babebisi banini bandeko ndeko mwasi tozali kosenga na yo il faut olandela bakongolais wana mpe oporter plainte et puis ozali na preuve monene moto oyo alongolaki plaque na yo ya voiture caméra efilmaki ye mpe asimbi plaque yango ya boye ndeko traduire ye na justice il faut akende na justice asamba soki kokanga bakanga ye po ete wana azali voyu kuluna bango basalaka makambo mpe na nsima na yango baya kotalisa na mokili ete tala boye lelo mingi bazali kotelema mpo na koloba Arma Tungulu mais bokende kobunda ndenge Arma Tungulu akendeki na mboka bovandeli bato awa kolielaka bato basocial makambo ezanga ntina kokosaka bato bamiyibi ya pamba après bozali koloba ete bino nde bozali kosala opposition ya nini bozali kosala yango wana bamboka ya bato ya bamindele mondele apesi bino liberté apesi na moto nyonso liberté alors bino bolingi boya kokontisa dictature bokomi kolakisa na bato ete nde bino boyebi kotia dictature bozali baignora baniangala kata bazoba baza koloba mpe Arma Tungulu akufi na bozoba na ye nani yango atindaki akende kobamba libanga kuna boza koloba mpe respect pour les morts ezali na bamort oyo bapesaka respect na bamort mosusu bapesaka respect te il faut kozala claire place wana mpo ete makambo oyo tozali koloba bato ya Belgique bango moko mpe bazali koloba yango bato mosusu na Belgique bazali koloba ezali na baliwa mosusu bapesaka respect na baliwa mosusu bapesaka respect te lokola baliwa neti ya ba Arma Tungulu ezali baliwa moko ya soni baliwa ya boniama bango moko bazali koloba yango pana nini kosala hypocrisie biso tokoki kosala hypocrisie te tozali koloba yango sikoyo directement mpo boyoka yango biso tolobi yango nsima ya mikongo ya bato te mais il faut toloba yango po ete bakongole bayoka ndenge nini bakongole mosusu bazali kokritike liwa ya Arma Tungulu bato mosusu na marche bazali koganga Arma Tungulu ero mais soki bakomi na pembeni place na bango bakomi koloba oyo pete ezali bozoba mwana poto nini akoki kosala babozoba ya boye baliwa ya salite ya bosoni après mpe bamisusu bazali kokende pembeni ya mwasi na ye mpo na kosimba ye bandeko kaka bato wana bozali komona bazali kokende pembeni ya mwasi na ye kosimbasimba lobi nde bango nde bakobanda kosala barecours toyebi wana nyonso yokanisi mosusu azali koye aza kosimba mwasi na ye bino mokanisi yo mawa na sa motema azali koloba ete terrain tikali vide sikoyo ngai na koleka wana bino mokanisi toyebi makambo ya poto te botika baje meme luambo makiendi ayeba yango na banzembu na ye ayebi ete mwasi akufeli mobali soko otali ndenge mwasi azali kolela omoni ete mwasi oyo esili akozwa lisusu mobali te mais 2 semaines après bomoni ete mobali wana mwasi wana akomi na maboko kaka ya bakamaradi ya mibali nde bamakambo yango mpe ekosalama koya kodistrai bato na bamakambo ya lokuta koloba toza na matanga ya nini oyo biso bakongole bozali koya kobambela biso bamatanga ezanga ntina matanga ya solo ya makambo ezanga ntina na matanga yango kaka koloba babétise bamakambo ezanga ntina papa Roger azalaki kuna na Belgique aza koyoka meme bamakambo oyo bakongole bazali koloba oyo baza koloba bana matanga me yoka bamasolo na bango kaka babétise bamakambo ezangi ntina bozoba bosoto bandeko nayebi ete ata bokofinga biso bokoloba me ntango oyo ekomi ete ifo bakongole koyebisaka bango vérité en face botika bamakambo oyo ya kolobaka makambo nsima ya mikongo yango nde eza koboma mboka na biso république démocratique du Congo soki bozali koyeba te alors nanga ntango oyo bandeko babolingo nakolakisa bino lisusu bilili oyo ndeko mwasi moko oyo ndenge tolobi ke ayaki na voiture na ye ana pote mpo barepare yango na plaque ya Congo dans immatriculation ya Congo tango bavoyu wana bana ya kuluna ya Belgique bamoni bakanisi soki nini babandi komenace okomona na baimage wana meme na bapapa mikolo mandefu ya pembe me bazali kosala kikuluna soni mpe mawa babeti kaka moto oyo azali koluka vi na ye ndenge bato nyonso bazali koluka bandeko bolanda na bilili opo bomona ete na kati ya Belgique mpe bakomi kozwa
bakomi kosala bamakambo ya bozoba ya bosoto ya bonyama bimba olieba kipe makambo ya bafamille na bango bozali kokende kobetelanga tolo na makambo ya bozoba soni mingi mpo na Congo ezali soni bandeko bolanda nsima tozongela masolo na biso.